Balandi na ngai ya Gilmas Music Channel, merci kozala wana pona pièce mukio naza kopesa bino concernant billetterie ya Fally Ipupa Ferregola na Werason. Depuis ouverture ya ba billetterie ya Ferregola, onga na kanisa ki ba site internet ekozala fermé, kozala bouché pour ndenge ya Werason ezalaki, ya Fally Ipupa ezalaki, mais c'est comme si ya Ferregola comme normal. Ce n'est même pas auto zalaki komona ba série ba Adidas Arena. Auto zomo n'est pas faire, c'est comme si ce n'est plus quelque chose de spécial. C'est comme si Ferregola zoteka ba billet localement. Mutu ata moko taza kolobela. Oyo toyoki na yoki kolanda epa ba golwa moko boye. Oti koloba basala ndenge basombaka ba billet ebele bakabela bato. Et je crois c'est le seul moyen oyo faire à kolongola Sony. Parce que ndenge makambo bandi déjà avec écrit à mobondo oyo faire azalaka nango koloba ke bangonde na façon ouverture ya billet et salemi, ça en tout cas ça s'annonce difficile. Eza na quoi ya ko s'inquiéter na makambo oyo. Tangu Fally asalaki ouverture ya billetterie na ye, batu balobaki eza lukuta kaka bagolwa babaki Fally ko beta te eza lukuta eza makelele wana réseaux sociaux eza lukuta ba vérifier lukuta balobaki yango. Fallait ko tia deuxième date balobi kaka bango tangu Fally azongisi ba billet balobi azongisi billet bakosaki kezalaki sold out parce que Fally à part 80 il fallait qu'il bakisa 10 000 billets pour na kosala 90 000 places na Stade de France na ya liboso. Afunguli deuxième billetterie kaka bango baza ko critiquer. Ngana zalaki kukaniza nazai ko zela ouverture ya Ferregola ya Accor Arena batu bakosili sango na 2 jours. 2 jours ngaki esila parce que bango critique leki. Mutu nyoso aza danzete pona bagolwa c'est faire qui est mystique. Se faire qui est dansé, c'est lui qui détient l'actualité. Ndenge balobaka. Mais tant que tozomona makambo ndenge za koleka na réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. O tozomona na obaza koloba. Tangu Werason aza koteka ba billet, retour na ye, retour ya roi. Tomonaki anguma batu nyonso bazalaki koloba. Même ba oyo bazalaka pour Wera, bazalaki na doute. Les gens disaient que vieux après beaucoup d'états pour conseil est-ce qu'il y a kokoka batu bazalaki na doute, mais les gens n'ont pas arrêté au kende kosomba babillet. Curiosité ezalaki ke tokende kotala soki ya kosala makambo asala. Curiosité ezalaki tokende kotala tokende kota koyoka biloko ba mama na biso bayoka. Et pas ya Fally baza koloba to somba babillet tona ponanu biso ba congolais de sushi ya rumba to kota na stade d'été ya France kota la musique tokende pe tokoma histoire na musique na biso ya Congo à travers soit à partir ya Fally Ipupa. Tangu Werason a beti Adidas Arena batu balobi oui c'est l'homme qui assure mutu spectacle tokende kota la Wera parce que akomemela biso makambo ya sika. Fally asiabetaki déjà yu arena to sepelaki nango et puis Stade de France to tika Congolais tika la jamais kokota ngapena zala parmi batu ya liboso toloba tokoloba tokotaki na concert ya liboso ba Congolais na Stade de France ya barumbiste na Congo ya mwana makelele sika Ferregola eloko eza kotika mwa kilo Fere place azokende kobeta azobeta na configuration ya 11 000 places. Pendant que ça place à 20 000, Fally il a reçu 20 000 pendant qu'il y avait de la guerre, il y a combattants. Mais Fally avait osé et il avait reçu. Mini choyo, toza na bitumbate ya ba combattants. Toloba balaba les apolele. Balaba les apolele oyo mutokoki jamais koloba j'ai échoué à cause de ceci ou cela. Mais tango ya Accor Arena ya Fally ngaki aloba j'ai échoué parce que zalaki bitumba boena boy. Mais faire maintenant il n'y a pas bitumba. Azana droit ko échoué te. Malheureusement donc ne kozwa configuration il y a 11 000. Botala sika configuration ya 11 000 elo na ndo ngana loba. Congolais nyoso
ayebi Accor Arena bakota déjà Accor Arena Bercy bakota déjà yasike kozala te ba Congolais bakota déjà Adidas Arena ya Ferregola bayebi nini Fere aza capable kopesa sika eloko eza ekoboma Fere eza tangu baza ko comparer Adidas Arena parce que akomi mutu azam yemo azaka kayemo côté eza pe wera sona siabeti Adidas Arena sika tangu tozo koma na le temps de ko comparer Irene Mabwe ne ko contredire ngaite tangu ya ko comparer ba deux éléments wana vous verrez que c'est wera sona qui est supérieur musika côté image côté spectacle côté chant côté communion avec le public wera sona icon aza likolo makasi par rapport ya Ferregola Patricia Douarda na makambo wana ko contredire penga ite wana oyebi yo moko alors tangu sikatoza ko lobela makambo ya Ferregola pona billetterie na ye batu bakomi na likukuma parce que batu bayebi déjà nini Fere aza capable ko pesa na batu ani ngoma na pesi mbo théâtre Christian Musena na pesi pe mbote Irene Mabwe mutu nanga Aurélie donc boza ebele ba mami Sadiki na pesi pe mbote théâtre merci na bino nyo batu tout opoza ko soutenir chaîne oyo Serge Katembo Serge Katembo Mbalavahi na pesi pe mbote théâtre en tout cas Mike Kimvangu boza ebele awa soki mutazana eloko ko contredire nga nango côté attendement ya public na concert à Ferregola botiango na commentaire parce que obiso toyebi na logique Fere azalaki na moi eloko bazoloba c'est lui qui chante bien image nezalaki mais tant que komona image ya Werason concert à Fere ebimi mulili automatiquement tant to moni spectacle ya Werason Ferregola otozomona que spectacle ezalaki zéro parce que spectacle neto lobelaka eza présentation na yo ekoteli na yo eyembeli na yo chorégraphie communion na public tout ça ça compte comme temps fort na kati ya concert soki to bandi ko lobela ska temps fort ya na bango mibalo naza ko comparer pona ko somba ba billet banani ba warrior ba yebi capacité à faire ya Fally Ipupa na niveau ya Ovo Arena, ING Arena, U Arena. Ils ont vu cela. Ba waro ba mona ki eloko wana ba warrior. Encore une fois de plus, ce qu'il fallait akende ko se reproduire encore na ba Accor Arena, ambiance ngaki ezala nango pe muke parce que eza place déjà c'est à bêta. Mais comme Stade de France est loko muto ata moko te aoza. C'est quelque chose d'extraordinaire pour na ba warrior na ba amourir bonne musique. Mutu nyoso azolinga kende kotala Fally Ipupa na stade wana. Oza la pe warrior te. Ozolinga pe loba première fois mwana makelele ko beta concert na nini na Stade de France la capacité maximum wana ezala encore 2 arena nazolinga pe nazala parmi ba batu wana nazolinga nazala parmi événement wana donc eloko wana ezomema batu mama na ngai I crèche ibwanga na pesio mbote ya trop moi si ya le grand encore le grand mécène à musique à Congo Daniel Kombo na niveau ya Alberta donc Daniel Kombo aza mokonzi munene ya Alberta bo bayebi ete aza na Kombo déjà Kombo na Daniel Kombo aza pe na Kombo munene na Canada mo bato yebi na Vancouver wa yaka aza mutu moko donc akaba alembate alors la première dame tozo benga lelo I crèche ibwanga na pese mbote sika aza alors bandeko mutu nyoso mutu lokola Daniel Kombo na mwasi na ye ba mutu aza ko se permettre ko futa ba bi ko somba billet azwa pe vol alouer pe hôtel ko kende kotala concert ya wapi ya Stade de France et puis akokene na double pona ko komakaka histoire de batuana mais boye bisanga sika ba Congolais bakota déjà Adidas Arena bakota Accor Arena encore nini oyo eloko faire aza kokende kobeta eza 11 000 personnes. Dis-moi si kamutu oyo aza koloba ye aza adversaire concurrent ya Fally Ipupa
akende na 11 Fally aza kobeta Koro Arena ya 17 000 soki 20 000 places. Frère Gola akende kozwa 11 000. Pourquoi Frère azokoka azobanga ko affronter ba stade ya France? Parce que na France ezana ba stade kaka wana te, ezana na Paris wana na ba stade ezebele. Na Paris wana ba stade ezebele Frère. Pourquoi ozobanga kobeta stade lokola moninga na yo Fally? C'est parce que tu n'as rien à proposer à la population. Fally aza ko proposer d'abord local liboso ta ko proposer na nini na ba fan a proposer bango Stade de France. Eza déjà loka malonga attention il fallait bimisa le bon métier atanze mbouté. Stade wana eza proposition munene. Encore à proposer kaka na ba sika Fally comme azam stratégie azondre stratégie ya vie na yewe rason. Tellement que fallait pour pas monique à côté ango cher à proposer pe loko oyo ba congolais batika la kosala te. Donc azana raison à côté ango cher. Azana raison à côté ango cher parce que eze loko congolais tika la kosala te. Place ya ba 250 €. Daniel Kombo oboyo kaka Daniel Kombo na niveau ya Canada. Tambola na ba États-Unis azako futa ba billet na ye azako louer hôtel na niveau ya poto azako somba ba billet ya 250 € VIP bino bozo kanisa liseki botu na sika prix de vente ya Frère Gola eza combien muninga azako beta na 250 €. Ye Frère azako beta na combien? Sika bola wana nde bozotala à part ko proposer nanu eloko liboso stade eloko ya mibale toyebi ke album formule 7 eza eloko moko ya makasi tolobaki pe ngai na pesa ki proposition na plus de 4 semaines ezokene 1 mois au lieu que Fally abimisa album na ye XX wana a proposer nzembu moko oyo ko mema bagolo ba warrior na bisengo na bilenge okende kosomba ba billet. Fally Ipupa di Cap la Merveille Aigle oya yoke la kangana ndenge na biso abimisi bi déjà lelo nzembu moko ezoko takomo nango soki parde soki amu parde nzembu wana ngana na télécharger yango te parce que euti ko bima lelo mais mingi na banzembu ya Fally nazalaka parmi les 5 premiers ko télécharger on a kozala parmi ton putain so ba 1000 ba 2000 mais en tout cas nzembu déjà na nini na marché oyo komemasika ba fani na Stade de France. On a kosala boy boko mona faire pe akobimisa nzembu parce que yazalaka copier coller akosala pe nzembu kaka po Fally abimisi nzembu parce que faire na rien à copier ko proposer ce qui faire azaki mayele il fallait qu'il pas bimisa nano liboso tolo ba pe Fally alandier mais comme faire azalaka toujours aveugle aza blende pona kolanda kaka muninga na ye boko yoka pe ko bimisa nzembu kala mingi te. Malheureusement naza loba lisusu Fally a proposé Stade de France a tepe nzembu Frère aza ko proposer le côté parce que Koro Arena tobeta yango déjà héritier kuto héritier aza ko proposer la scène musicale sika congolais akendati héritier aza ko proposer Dôme de Paris et loko congolais asalati mais sika Frère incapable yako assumer qui compétition na yena Frère na Fally Ipupa au lieu que na ba stade mususu na niveau ya France na Paris wana azokene na Koro Arena. Bino ba Gaulois boza na malchance. Bino ba Gaulois boza na malchance. Ko soutenir Frère ezanetika na ebite so na comparer ngo na nani. Ko soutenir Frère eza ko soutenir échec. Soki olingi ko soutenir Frère Gola oza ko soutenir échec. Olingi ko évoluer na vie na yo soutenir il faut ko soutenir Fally Ipupa parce que Fally aza image ya wera makambo Fally aza ko sala ba stratégie na ye ndenge atambolaka azoyela biso makambo ya surprise chaque jour oto zalaki ko mona pas vie na biso wera ayena Kibwisa Pimpa solo la bi Kibwisa Pimpa Techno Malewa alerte générale au bloc cadena avec ba surprise ya ba façon ya ko salela. Musicien ta mon côté na Congo atikala ko douter na stratégie ya wera jamais bango tu balobaka grand stratège
na génération ya lelo mutu aleki Fally Ipupa na stratégie azate. Nyonso wana pourquoi Fally il est discipliné, il est organisé, il a une vision, il a des projets bien définis na carrière na ye. Mais Ferregola n'a aucun projet, aucune vision, aucune discipline, aucune organisation. Tout ce que Fally fait, yangonde akolanda. Donc le warrior numéro 1 bandeko na ngai oya leki Ferre na mokilo oyo azate. Kofi akosa, Kofi azalaka warrior parce que aza fier akobimisela biso Fally Ipupa, mais Ferre azana dimension mosusu. Bolingo ya Ferre envers Fally ezana dimension mosusu. Ferre akoki ko boma mutu pona Fally wana Ferregola. Sika akoro areno aza kobeta nazo banga aya koboma pe bato ndenge toyoka ka boma kane avant ba événement ekomi ko bangisa bandeko na ngai naza koya na bémission bo partager bo commenter bo petit ba point de vue na bino on est là.